eza danseur pende ye azalaka na katikati ta bazobina ye ne mutu azala lokola guidere lokola metteur de danse voilà et puis oyo eza kaka bango bango nyonso bapende oyo nyonso eza bapende kati ezali symbole mosusu avedila ezalaki mutu na mboka atie mwasi zemi mwasi wana azobota te banda kozwa ekeko otia liboso kwa cérémonie peut permettre mwasi wana bota eza lokindoki te makasi eza matière nini yo ozomona ngo nini namoni kaka kitendi awa vraiment oyo eza matière nini osoki moto ebimia akasi oyo ezali babenga yango masque de cérémonie mukenga eza masque mukenga ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Dans les soucis d'encourager, d'accompagner et d'applaudir nos jeunes talents exerçant un métier, l'agence Beledou Monde Production, en partenariat avec les nouveaux papes de la religion Kitendi, Rive Nkono, le roi de Kimakuta, Yabiso Podcast du boss Roni Malundama, Fondation Toto Modero Solutions et le docteur Dani Kaninda du clinique médicale Joyce, le réparateur de la peau, organise ce vendredi 25 août 2023 sa première édition. Au programme, remise de brevet, sortie officielle de l'artiste musicien Zalapanda et son groupe Afro-Mondial et plusieurs autres surprises. Retrouvons-nous au croisement des avenues Poids Lourd et 14e rue Limité Industrielle dans la salle de fête chez Bijan. Droit d'entrée, 5 000 francs congolais à Bamba. Bienvenue à tous. Ouais, je crois bien que tozaki déjà na mesa oyo, mais tozongi suna ndeko yebi yango bien président yebi mpena malamu te, mais toza pena na maître wa yebi yango malamu nde tomona bikeko maître président tozaki na ye ameka ko expliquer ka oyo ce qui chef coutumier alingi a aloba maloba sa mo bikilekila na yende alataka eloko et puis ameka ko expliquer biso oyo tango simbiango ozoloba nde ezosala befe nango jusqu'à maintenant awa ezaka bois ceux qui basombi bakena ba tema loba nde ezui ba pouvoir siko tomoni en dehors de ça tozomona oyo tomoni zo symboliser Afrique et puis oh tomoni déjà kuna tolobelaki yango on azomona eza mutuka na bité rôle nango eza nini mwana sakanela tondeni wana eza nango eza jouer lokola ba jouer nyonso ndenge ba chinois ba commencer la biso ba popi ba mituka ya plastique depuis biso to sali oyo kwa jouer ya bana ndenge ya nzete OK déjà na ikokwe ya po ebuka na za penda te et puis tomoni susu na mona boato ne bateau tomoni bateau to ebité batongo neti boye siko eza matière nini ya nzete ezali nzete libaya bana bengo Afomozia OK to sali yango donc to sali yango na Afomozia na ba fil de pêche donc ils a vraiment mathématique ya makasi po moni ba bateau etelema donc ils a ba série ba premier bateau ekota pena na Afrique yango wana tuchaka ngo pona et symboliser pe ba moyen de transport ya mai quoi donc maritime OK bana pe ko tchango pe na ndaku expliquer pe mwana o a voyager pété vous expliquer donc ils a œuvre OK neti bon bo teka combien oh donc œuvre venda ils a appelé na prix penda fixé et donc ils ont varié par rapport à mutu na kutana et œuvre esprit ils ont ka na esprit mais normalement tout ce qui ça va $30 ba prix $30 OK merci beaucoup pe to moni président zo beta kuna mbunda ne teka mbunda to président zo beta ne ka mbunda ils na ka mbunda kandi ko zo mona mbunda o ata mukola ko beta ngo bien mona muke yo beta sokote eza mbunda soma kasi eza na so penga makasi eza bambunda batu nyonso balinga bambunda minene te mutu alingi mbunda muke pa to sala ngo pa uniquement na ndenge ya tradition orale quoi neto wana eza nzete nini o ezaka ba famille ya Fomoza kaka famille nango kaka et puis tomoni awa na ebite eza
matière nini eza argile to eza argile dans mabele eza argile to tiango tof tof elo ba tof eza ko la couleur wa peinture ba pompaka ba ko tiango doré panzana nango eza argile mais lui le roi bronze te eza bronze te ba bronze de yango no ba bronze est-ce que rôle nango eza nini eza wa peau de fleur peau de fleur eza peau de fleur donc ce qui c'est nango ko za fleur na yo lingaka o tiango na salon et puis tout le monde ba masque belé eza na biti ba masque mususu net o utilité nango eza nini ndeka président le baki tondeni par rapport à la tribu donc ils sont la tribu pende choko nde mbat na bato bazo ndeti o eza tribu nini eza na eza chokwe donc tribu chokwe nde oyo et puis o namoni o pende tribu pende ele o nde tribu nini suku tribu yaka donc o bozomona eza tribu yaka donc tribu yaka nde oyo et puis au tribu balobi tribu suku et puis babi tribu pende alors bon o eza tribu nini alors on a eloko moko d'accord et puis tout moni sou mususu awa net o eza tribu pende o pe tribu pende kaka d'accord donc on est tribu pende ok et puis oyo tetela tribu tetela donc tribu tetela nde oyo tribu tetela et puis oyo nde basi ba expliquer biso le président a expliqué bino yango nyonso donc voilà et puis na moni susu tribu mususu awa na ebité eza tribu nini oyo wana sukupe bisu suku donc so boni coupe ya oyo na oyo komona eza ekokani donc tribu suku ok en tout cas eloko ekamusenga makasi koleka eza libanga oyo nga mpo na nga te namoni yango ekwei na okipe na ngango te na oleka nzo nde libanga oyo aza utile makasi nde baobenga vraiment babengi yango na eza matière nini eza matière nango ya libanga donc kombo nango ya lingumbi oyo wana siko marbre da oyo ya croix oyo oyo ada oyo nde marbre d'accord marbre bo eza combien donc $15 siko boso na forme liboka boye na ebite eza mpona nini par rapport eza ba pièce moko antique ya ba pièce moko antique eza pièce ya antiquité ya kala pièce en kala eza ba selo ba evre ba koko ba banda ko sa ngo liboso ako sa ngo pièce ba lela ngo pila pilipile ba lela ngo ba nini me ba lemba yango ndozo mona eza bongo donc ndeza na ba evre antique eza nango te exposer yango par rapport ya ndenge ko révéler histoire quoi so mutazui yango akochango lokola peau de fleur akosala ngo par rapport eza ndenge akochango tout il on peut pilipili ouais akosala ngo sans problème les gens akosala ngo sans problème eza on a mais c'est combien juste $15 na prix $15 moins cher mais ceux qui susu ayebo prix nango pe msu eko augmenter ba prix ya suka auto de la mort vraiment en tout cas le ngonia félicitations pene belé na musala bo sala pona lokumu mboka na biso et pona kosukisa na moni pe babikoti awa na ebite babikoti eza ba chef coutumier to ndene eza babikoti ya ba chef coutumier eza onena ba mayaka wana kuba ya style kuba eza rafia kuba watu tika ngo $30 wow vraiment en tout cas félicitations mingi na musala o bozo sala ba œuvre d'art na bino en tout cas eza vraiment kitoko si s'agit ya kotombola bato eza faut otombola nde bata boye o bazosala ba œuvre mpona lokumu ya mboka na biso faut pas ka tobanga bango tomongi na koleka nzela na to nom de Jésus non ok oyo ezaka libaya mboka na biso nde mayelo baza nango oyo nzambe apesa bango sagesse wana na oyo bauti bakisa na classe nde baobimisa ba œuvre oyo donc longo nya vraiment ebele coup de chapeau à vous et aussi licité et quand on dit que œuvre d'art et ça vraiment ba partie ebele ça vraiment vaste et tozo kende susu bisiko ba osa ba papa ya Rafia comme ça to yé bato me pe sur la mo muke na bandeko wana merci beaucoup à yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali papier tomoni yo toujours na art toyebi te eloko nini ozolinga obimisa awa ozosala nini omekana kobeta lisolo eza saki na osala saki bakomandile nazwi nde yango na osala donc saki nde yango ozosala kaka nde tozomona nde ezokendela boye tie kosala saki osala saki mobimba bon donc batoso wa mwa mike wana na loboko nango mondi na suka kuna soki bopusani na suka soki ozoya boye mama moko mpe azosala ndenge asala mpe différent na oyo eza différent na oyo différence eza nini esaleli esaleli mais epe asalaka biloko oyo ozosala nango mais soki etongeli nde différent ok oyo sesili eza nanu te oyo yakosila nde si bakomandi nango sekendaki déjà ekendaki déjà donc tokutika oyo ozosala déjà est-ce que nde ozosala boye eza mpona badifficulté ozokutana nango difficulté ezaka nde na bapri nde nawa pesela nde bazolinga bakitisa lisusu ndeti oyo soki esili otekango combien 30 000 osalaka mpe na mapapa nango to nde mapapa mpe nasalaka ndeti nga mpe nakoya napesi mpe commande na ngai ya lipapa na saki wana nakosala nanga ndeti lipapa na saki boye otekaka combien lipapa na saki 50 000 ok merci beaucoup mais est-ce badifficulté ezaka par rapport à prix mais moi bavantage eza nango bavantage ya moke eza siso bavantage ezalaki te na moso oyo ovanda asu te wana nakosala suki nakangi masolo ok merci beaucoup nayebi te nini nango koloba mpona mosala na oyo avantage ka eza eloko nakosengaka soutien ka na mosala oyo ok donc toyebi papa mpe toujours art mais ye azosala basaka bambuma na bamapapa nango eza ya bacommande oyo esi esili eke déjà tomonika oyo azosala malheureusement oyo esili eza te mais tomoni badifférentes sorte bambuma ya pembe ya vert et puis multicouleur et puis tomoni oyo eza nini papa ah d'accord oyo porte-clé ya RDC pardon porte-clé ya RDC neti sikoyo bozoteke combien 2000 francs 2000 francs. Waouh. En tout cas, félicitations. Vous savez, vous avez pas bimé c'est loco. Pour bien on porter que mais oyo. O la la car o la muki o copé qu'on pas mutu parce que sentiment o sa biloko ngo to ndengeni. Bon, basinga to tandila bilamba. Wada formation na zoka na ville Ahmed Sali. Après on a six formation muta l'accès bisonga benga yaka marché mo zelia ya basaki ndako makuna na ke na kuti oyo. Nde apartient na bundi na nde na bimisa bandi ko bimisa ça muta l'accès do mayele no moka ozo ndozo kusala makasi ozo koba mayele peso mata ok vraiment en tout cas félicitations belé vraiment félicitations oui à papa le but de la gana be chanson parce que si à livre qui livre déjà ba biloko nyonso donc oui ça awa et ça juste be chanson oui ça na téléphone na ye pour total quand même parce que bango ne bazo ko appartenir kaka na kati ya œuvre d'art ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso en tout cas longonya penza longonya na batu nyonso o ba osala musala oyo en tout cas na bokeli bango ba fleur ebele bakende musika parce que ba œuvre d'art nyonso eza awa eza vraiment kitoko donc lelo moi conseil na kopesa na biso baimboka to banga na biso te o ezaki ke o monimo eke komoko au nom de Jésus babinyo ça na nzete et komaka mabe ceux qui ba kotisi ngo pe maloba ya mabe nde komosala musala nango mais jusque là ils ont kaka nzete merci beaucoup na moni lo monanité même à la prochaine tozongela yo ouais si koto bimi vraiment na ndenga liboso toujours kato est-ce qu'on dit na ngamba 6e ri to bimi to meka pe ko sola na bandeko to moni pe ba œuvre d'art musu pe zaliawa waouh bilo moka kitoko su makasi awa donc et pe singa moi vertige to meka pe ko sola mukena maître bonjour maître. Bonjour. Maître Kombonani. Maître Jospin Chamakwete. Maître Jospin to moni pe liboso ba œuvre d'art je pense que yo muto saliango et o mekano ko expliquer biso ndeti ba oyo ba izo symboliser nini oui tout le monde déjà on a déjà plateau to ndenge nini deux monde aussi mo bengo de plateau nga le but c'est que ça des plateau vraiment plateau et puis auto zo ba teza arné voilà là c'est évident c'est là on appelle ça l'administration oui c'est administration administration ali oyo fonga na expliquer yo ça veut dire yo zo mona ko lilingi
mais aux hommes on a un personnage ali réalisme. Ça veut dire ndenge omoni mutu moko boye la biso nyonso to uta place moko. Voilà. Définition ngo ngwa. Merci beaucoup. Et puis namoni wana mon habité za maman amemi mwana. Wana ibizia maman azo sala, ça veut dire maman tanga sala kalito mane yango wana. Bébé. Et puis ana moni ngeza loka bistrot lobi mais namoni yango. Trois personnages. Ils allaient fraternité. Fraternité, oui, fraternité, l'accès ensemble. Ça veut dire même la famille, même à l'école, même à l'église, il faut avoir la fraternité. Et puis, fraternité, il y a des sous. Tu vois la fraternité, tu as comme union. Ah, union. Voilà. Ok, donc on est union. On a union, oui, fraternité. Serpent mort, je ne sais pas. Ce sont des décorations intérieures. Sur le tali, on peut bien, ils ont 3 têtes. Ça veut dire, donc ça veut dire, mère Azali, akufira mobali atiaka na bana. Mais azo soutenir bango, azo vendre bango, ba otikema bien mais papa zate. Wow, donc ça vous comprenez bien, peut-être que découvrir décoration intérieure. Donc il y a 4, donc il faut expliquer pour comprendre. Non vraiment na temps normal un vrai art va expliquer ngo. Yo jamais komona kamba mo bo eza bo, eza art, eza plage. OK. On va bengi art. Il faut tout n'en la plage est là où mususu art est là où mususu. Ça veut dire quoi? Ils ont ça loko de abasala. Ni so ça girafe. Yo so mto ça girafe. Girafe zamba sala ngotongo. Yo so adapté. Donc on zamba sala ngoti. Ngadi na pêche ngo. Réalisme ndenga. C'est moi qui a réalisé. C'est pas Dieu qui a réalisé. Mais nzamba pêche ngaka inspiration. Mais sur la salle girafe, na salle éléphant, ils ont ngati. OK, maître, est-ce que vous na za posa net na osomba ngo. Na sepeli na ngosiko na olobandeni. Non, on a une explication. Bien bateau ba yo somba ngo basaka bateau ba yebi ngo tondeni. Un bon artiste a la explication. Il ne faut pas ça qu'il a explication, peut pas ça goût, il y a somba. C'est ça un artiste. Voilà. Artiste a la explication. So même tango tourner on peut explication. Il y a ça été. Il n'est pas inspiré. Il y a moi on peut explication. Donc à on comprend bien na messawa et ça ba art est significatif. Donc art est intérieur. Donc faut pas expliquer yo. OK, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, nous avons intéressé ma casse à tout le monde, liboko et télémi, to éviter signification. 5 continents. La mer combien? OK, donc 5 continents, oui. 5 continents. 5 continents. Waouh. Net 5 continents, vous avez combien? 5 continents, vous avez combien? Et ça combien? Na prix? Oui. On les a $20. $20, vraiment. Vraiment. Donc, peut-être que découvrir sous Babiloko et ça intérieur. Donc, ndesi oyo boye je sais pas donc tout le monde va dessiner mon snambalo babalani siko intérieur non de yango o abenga radio définition na ngonde yango da banyama bazate te biso banyama bazali to sala ka nyonso artiste o to la nyonso mwenga mna ça nyonso mais nyonso eza ababilo kati ça veut dire quoi parce que batebe bazo ba art nanga kota makamso mais to bona ko déranger gouvernement en fait il y a ndenga mabete po au moins ndenga eza boye ndeti francophonie. Mais si tu as la francophonie, c'est la art. Et ça, maintenant, ouverture, il y a francophonie, c'est les artistes qui vont décorer le stade. Mais si tu as décorer le stade, ils ne sont pas artistes. Pourquoi pas tu as Mpandi Babengi Bino? Il y a Congo, ils ont une copie. Mambalar de basoli sibino ba pino mbonga muke bo boy tonde ba yaka ni eloko te muto ya awate ba pesa biso eloko te aucune information to ebi yango pété to mona ka ba publicité na ba TV ba yefo na biso to jouer eloko moko te ya moto ko mo sensible na ba interview boy poto mo to zo lo ba ka petro to zo rien zo mo to pesa ka visibilité francophonie ça me dépend na biso pas binoté qui tribalisme mo za na kati tonde na Congo ba linga ba ba artiste te ba ka ba tiso ba yemba na ba sala comédie ba de ba artiste mais na biso to konta bango tiso boya bango Polibanda mboka ate loko dia ke beta matolo menga evre nanga de sala kombo ta loko nanga zabu evre nanga ekenda de États-Unis menga tso ke États-Unis ti so yo po manze muno pa fe manga na Congo États-Unis ba bien ngota ba misiki so ba ato ka ngaka na États-Unis ba misiki wana ti menga evre nanga na zawa me ekenda be États-Unis so yebana donc ça veut dire biso ne ba fe ba artiste vraiment pour toujours réaliser ba rêve na biso me ba lingo tu en valeur te ya moto baya pina mama mboko ne fana chanda ta mboka me mbongo ba mbongo pe ko longo ezate kama na vandi kaka neti oyo artiste o eza matière nini eza li bois eza quel bois eza bois noir ébène noir ébène noir eza première qualité à bois ébène noir de eza lokwa likala ka boy OK nakola so ta brit nango yeba ta OK et puis oyo ndengolobi o eza kambala
Ah, Kambala, nde oyo. Jamais on peut sculpter un bois vert, faut boire. Et aussi, sculpter, c'est un bois qualité. Voilà. Et bien noir. Ok. Et puis, tu as une matière moussou à ton oui. Et puis, namoni oyo, n'habite lycée que toni. Dans lycée que. Est-ce que ça matière nini? Oui, ça corne. Corne, ça matière. Corne. Ah, donc on est moukoua. Wow. Déjà. Wow. Tu ça sous commentaire. Ok. Le commentaire, c'est que tu ne comprends pas. Et on est au sein. Dès au scoto. Sur les sites, on a combien? Oui. Il est beau que non cherté. Si la met 20 000 francs là-dedans. 20 000 francs. Ok. Si vous avez utilisé les causes, vous avez utilisé la décoration. On a socle, on a mur. Et banque ça va tout. Banque ça tendait nous décorer à mon dé. Il faut y bander qu'on décorer. C'est ça le problème. lycée au nom de Jésus. Te wana bakosa biso na bapale na bango batiaka ngo wa ba ma bescro ba limbisanga to ana ba passer na Congo te to ana na bescro pa ba venturier ponga pena kwata ka bango fara e osala rero mo nanga ponga ni na luba makasi na site mobimba. OK. Ba wana to benga ba bako batu ba yaki ko déranger art na biso na mboka ici la Valais, ce sont des pasteurs nga ko sona nga pesa no bokena ba église na bango te. Po ba sala binzambi ba ba tang ba opekisa tang ba sala bénédiction nipsel ba pambola libala ba tuna so boleki na coutume on est so coutume te suko tuna bango na ba maire coutume na bango ba ser na bango balata ka bilambani te bango mo pe ba balaka te fa ba tika ko bala po ba bango ba ike ba biso kindoki ba bali supwana mariage légal bossé da coutume religieux da ba mariage asimandako ayebisanga mais siko poto monaka au mona na ba film Nigeria totalaka na ba film ya ba théâtre totalaka au mona ba jouer sika mo ya kinganga au mona nganga na zine te ke ko boye a poser au mona mo mutu tanga linga kota anga kota abangi na bike ko wana OK wana ezaka nango kaka na kali nikana ko sa moi commentaire ezaka na kali se ko diaboliser ka batu pour te dire quoi ça veut dire quoi œuvre uti na mutu ya mutu oui mutu na za société ya uti na œuvre na mutu na alobi ati na place pour ba sentir que loko ya sali et qu'on a bonganga nde ezongo munganga papa kwa yo osomba œuvre oza bamba kindoki na famille na bino okomotambuse ke ko na ngai po chango diabo yango nde ça ce que ngana zo arrêter ah peut-être mona yo ka ton deli maître petit musu bazalo continuer yanga te suki déjà awa pour fona que ça là merci beaucoup maître merci beaucoup tout le monde a pas bilo quoi on invité au totala babike kwa basuku ouais maître toyawa to moni babike ko na bito to benga bike ko basuku yango to ndene basuku ko banani je sais pas ton nom na rabiko basuku na ba pende to mona bilo mo ba boye basuku na ba pende na Congo ka basuku ba zebati ko lo musu ya la rate to mona ba yaka e ba luba ba nini vraiment ndeti oyo to moni bike ko yo danser pende oui danser pende les danseurs pende OK ya zaka na kati ta bazobina ine muta za lokola guidere le roi metteur de danse OK voilà et puis oyo ezaka ka bango yango kaka et puis wana bango nyonso bapende o nyonso beza bapende donc c'est que na raison nga nous a raison te oluwela basuku bazate bikaka basuku na bapende da onde muyaka ah d'accord yo wele uningo za musoko et puis na moni su wana kati awa wana ezali en fait eza kindoki te on a ébi bino bozo basé kindoki fort oui pourtant on a ndeka to expliquer wana nous sommes les noirs soko zoé ba valeur ya bokoko na yote oza kodai dans les temps il y avait pas de marmite pour le français pour balingi français mingi complexé dans le temps il y avait pas les marmites il y a que le marmite en argile ça veut dire ezalaki nzungu oyo bana kolambela biso no mo eza nzungu okolamba yango ko tapena moto ko tana moto yango pende eza boye ezali argile pe yango c'est quoi ko panzana e panzana mais anti poison ndeza so balambelo boro ata poison zote na eza anti poison isona malade c'est le balambela yango kaka bato ba makambo azolambela ndeti ngada manango ah oui nga vrai congolais bon nga congolais o iba nada makanango et puis bimisi le mona kati wana na bimisi na kati ezali symbole musu ça veut dire là ezaki mutu na mboka atie moi sixième moi si wana zo bota te banda ko zeke ko tali kuto kwa cérémonie peut permettre moi sana bota ezala kindoki te makasi eza matière nini yo zo mona ngoni na moni ka kitendi awa vraiment en tout cas pour nos soukisa et nazo mona pe biloko moko ba mayaka je sais pas ezani
Vraiment. Oh, ils ont matière. Mote bimia. Akasi. O ezali babengango masque de cérémonie mukenga. Eza masque mukenga, c'est un masque kuba. Mukenga de langni. Mukenga eza na kiluba, mais eza masque kuba. OK, masque de Kasaï occidental. Voilà, eza masque ba kuba. De temps bango bazutorwa na bango va bima, masque ba guérir ba na la tande yango. Na meka kola tan. Problème te. Est-ce que soki muta kufika? Bino bobi ato te bomaka bato. Parce que momulu kanga na la tan. On va te mystique. Ah, dans ce côté c'est côté hein. Voilà. Artiste, c'est quoi ici seulement déjà que Bossanga no bosel tellement marche moko pour revendiquer quand même ba droit na bino. Olingi marche mingi ya maman. So politicien ta. Poko sa marche wa betu mama sasi. Ozani. Otunana ndeti mboko ya mboka mo boye donc a des ordres côté des ordres ba samane sous makasi. Donc so kali na nenga bien na nenga bena ki solo gouvernement c'est l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que boza en ordre quand même? Ça bien. Avant mutaza en ordre, il faut approcher na mutwana. Et le caliboso il faut luka ordre ya mutu. Yo approcher na mutwana bosala ka nini ezala ka ndenge nini. Après biso za ordre. Si ko yo na pas biso approcher te tous en ordre ndenge. Voilà. Donc to senga na gouvernement ngo komba ko kate, ba luka mo ba approcher biso parce que to za inquiétude makasa envers bango. Baozo biso na vraiment na parler. Déjà francophonie kuna batine même pas invitation. Une invitation te aucun stade aucun stand moko réservé pour na artiste à 7e rue ezati. Ezati. Donc to za pena fâché makasi bablo na biso pende bo cha ona ba publicité. To ko fâché mabe pe bandi ko zika pe wana kaka makambe changer pena francophonie on pe baby. Comme tu as pas écouter beba kaka po to za te. Yalo ko yo ba che ba borna yo za te me ba cha ba borna. O ni ke beba. Ndela ngana ko beba pena francophonie wana. Faut beba po biso to yebana. Mais oui po boro che ya biso. Ce que biso zati ozo tia mutu mo sa ba cop mo boye vene mo we azaso wana ba tie wana aza manager francophonie ke décorer ako décorer nini ya ebi musala ngoti ako décorer nini bakolo musala bo vandisi bangwa ni stand ni mesure d'accompagnement ni eloko moko te sa gouvernement ne so de l'autre côté vraiment Fati Beton père na biso yo za mo limité to biso gouvernement na wana longola bango tout. Si tu ministre la mise à culture, ah, on le compte à qui ouais. Aïe bien boulota. C'est possible beaucoup d'années. Tu écoutes année, tout ce que par la baba l'équipe abisso. À toi, il faut qu'on va banaï 8h, 15h. À Robima, bureau à Vimba, Kenoa. D'abord, mon nom a carte au Kelukaniche. Bisso ba Luka bisso chez bisso. Ah, bisso Luka sous batouté. Tout le qui batou trop. Bambon a bag mondial en fait au monde à ngoté. Bali à Gaba, on a baba pesa sur faux balard. Bisso dans la 7e, va pesa sur 4 personnes. Oh, bah quoi ça bisso. Tout le monde a mon. Nyon soit bisso tout le monde à ngoté. Tout lembi. Na gouvernement mabe wana ezayosa musana te balongola bango nyonso po d'abord premier ministre ta bachelo ka liboso fo ebani yo fo sala bat nyonso battre la patrimoine national o eza patrimoine national on a le bela intérêt personnel na ngati na le intérêt à tous les artistes o baza na Congo o sala ka cordonnier o sala ka peinture o ça donc toza négligé ba artiste bazo occupé na ndenga masa na finga bino te bino boza na no bien mo te boleka na ba TV boza na ba car biso na ngote. Donc artiste comme ça va yembaka. Oui mi ka des vocales na yo batie yo artiste. Au sale moi comédie à 2 jours artiste mais ba frère artiste bango yo. Moi na ba mi kiri kuna ba misu balala la ba kikuku kuna ba cuisine. Mais biso so bangana ke poto patron. Mais a na Congo pauvre. Po nini Congo boyebi valeur musana binote. Donc na calme bien esprit bien. Papa Fati bengana ngana gouvernement nyonso wana eza ya simandako. Bengana yango luka ba oba sapena up. Mona wasana Kaboul, on a le lac Borana fort. Tu as fait Kaboul. On s'est dit que Simbi, il y a une favanda. Tili bella. Mais la mission a changé. Bisous, tout se retrouver. Na lo bana kanda pona Congolais. So si ligue Italio. Na Congolais donc ta monnaie Simba te fona chesa yo. Donc bato bandolo bana ko banga ko loba, mais ngana iso na vérité a wapenda. Tout ça non signalé en tout. Donc place to Diembela, eza chata place ngana ministre de sport. Ya biso esati. Zo jour atomboka benga biso to ke allez. Copécie mboka bongo mutabatangi tik aye avance ma solo abongo bise ka komina de bandade bo moi te bien te vraiment te remercier yo no c'est musalo pena uza bon journaliste pour comprendre OK pena branche moko na moko ba miso ba sala boité ba sa ba théorie na bango po ba sa ba vie na bango na ba net na bango ba ke ba ka li soutra no benga na bato parce que mato to luka makamba bien bazo sala yango te mais yo moi si au moins penser que les artistes sont en 7e rue. Non, événement, mon ça m'a n'importe quoi baraté. L'art soit raté, le comment côté accompagnement. Ne pas gouvernement m'a béba tiwana. Ouais gouvernement, ouais gouvernement. Gouvernement faut battre moto yo azo mériter place wana. Les artistes boy. So tiens ministre que tu as. C'est bon pour les artistes. Au moins t'as ko kiba ndeko nanga bien.
Yo tie mutu mo bana teka baso sonné so na poto aya ko misa kitu. Ako sala som salani. Toto finga mutu to solo la. Pesa mboka na biso eza ya mutu te. Papa Fatia vana kuna anako ba peka bo tia makambe fanda eza vérité. So pas Fatia lo bakatanga za président lelo. Mais faut que le bas quand il y a des points, il faut mettre le point. Toza pena mal à l'aise donc toza l'arrêter. Ba visibilité exacte. Récompense les ala raté na msana biso. Ça msala kitoko mata kitoko. Mbongo biso zo mbongo. Est-ce que comme on a monya bana botama na monya. Mais habité bâtisse en intérieur. Tout les ça na Congo za biso. Mais ba nous qui peut biso té. Vraiment souci makasi maman. Toza ça remercier ka papa na biso numéro 1 pour na remercier mutu musuté. A forcer à Kembisa biso pe plan ataya kolongwa biso to tika mwaka boro mtasela biso père na ndenga bien aluka so bora bien ba malili ezala mwa tala boyi tala kaka tala mu eza bien ti la souci na biso kana yango to aposa mtacha so la te po pianga tena luka dala. Vraiment merci beaucoup et en tout cas minga olobeza te neto lobake Miss Moni mato yoki donc minga olobeza te commentaire minga otsa ezate je crois to moni baptiste na biso pe to moni ba œuvre na bango en tout cas kitoko makasi lo ngonya na bango nyonso en tout cas ba coup de chapeau sur vraiment ça na bateau to ko pousser ba kende plus en avant et ça ne bango to zonki sa bango sima te to bafuwa bango te to négliger bango to sa bango à côté te parce que ba œuvre bazo sala e ko matisa pe pays na biso et mati ko le ka pays belé richesse belé eza awa et à battre qui va découvrir en haut de commencer à œuvre sur yango et ça on va banjeta mboka mais bon ba on va créer en haut ba bimisi mayele on nzamba pe rola na classe ya on ba batina na biloko bazo sala alors baza bata ko négliger kuto ata mukete ya on singa na gouvernement mboka na biso en tout cas et ba coup de chapeau na bino musala no bo sala eza malamu mais bo taper bango meso bo tsaba artisan na biso misu baosa musala ya makasi pe ya kitoko pona le kumu toujours ya mboka na biso en tout cas ndeti boye na musala ezo sala makuna na martyr bobengi bango te OK fallait bango nde baza la place wana bango nde ba décorer place wana mais bobengi bato mususu bango bo bafouer bango en tout cas ça fait mal au cœur bosko tina na bango eza nini moi na nzoto mbula na nzoto bongo ba biloko nyonso en tout cas so botie bango misu eza bien makasi ministre culture et art mama tala bana na yo tala musala bazo sala eza musala kitoko tango roleka awa eza bien makasi merci eza pe évolution ya musala o soko miko nyata makolo na yo na esika o en tout cas merci beaucoup et na batunyo so bozo ki libaku malamu ya kolanda édition na biso mokola lelo je pense que to komi na biso vraiment na suka na remercier ba boss na nga nyonso en tout cas bo umela na ngwende na bino na bosanité ko saluer mon papa chéri babi papa Corneille Kalula mobali ya mandefa pembe na saluer ainsi que tous les membres et à papa Makine les vrais amis na saluer bino nyonso bisika bozali bo umela na ngwende na bino maman na ngaye babi ye pena soki na souhaité te et kozala pasi pe kozala mawa babi eza na bébé moko auto botama lelo na kombo ya Priscilla Munkuku joyeux anniversaire à toi maman babi la femme de quelqu'un donc umela na ngwende na yo moi ça moto moi ça batou donc bon mais la maman Priscilla joyeux anniversaire à toi profite bien de ton jour Panza baby ça original en futa maman na yot yo donc a pembeni baby ça la musique bisiko zali senga bango facture maman original en futa donc lelo pena babito ko yokate na bito soto ke ko kufela wapi question mark point d'interrogation et na pesi mbote na ngai pa ya batu nyonso équipe technique na nga mobimba na sima caméra toana Josué Mbungu babi mwana muke na bangenge na ye mikolonga na bengele jeune pato donc ya umela bisika zelo zo sala original abima original Renier aya ndeka bo mona kama ba jolibilité kitoko pelengi talaka donc le pena to zaki na bata art donc ba œuvre d'art to bande na sima ndeto ko suki sa koto donc mingi on le bezate Miss Moni Matoyi et yoki na sepela makasi so je sois bendi caméra de galaxy que to silisi na biso na bosani mon papa Play Maya mon papa que j'aime beaucoup ou mais na ngwende na sans oublier à monsieur JC Kweditu Kamapiza boso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te